Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tolandaki matei na biso mama pasteur mtate ya kibiso abandelaki na banzembo ba Yuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika tozali bana mapamboli pamba te tata Molimo Santo ayaki kati na biso ayaki po ete abikisa biso pona koloba ete 4e génération ya suka oyo ezali ke Nzambe alingi akata likambo na ye yango tozali bana mapamboli makambo ya tata Simon Kimbangu batu bamoni pasi mingi banyokomi mingi boloko ya loposo mwino 4400 ans tango aye kobikisa biso lokola likambo elobaki papa Mfumbalon papa Diangenda kuntima na 88 kokabwana ye biso na Satana ndenge Satana asengaki na papa Diangenda ye alobi ntango ekoki tokabwana zwa oyo yo otia bango bilembo ngai pe nazwa ngai Satana nazwa oyo ngai tokokende na bango na lifelo banda ntango wana bitumba ebandaki oyo toyokaki bajeteki basalaki accident bapapa bavandaki awa 5 mois nde balakisaki biso makambo ebele balobaki toza makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga 10h midi te 18h pona nini Satana atelemi pona kobondisa biso nde bapesaka biso soirée na pokwa okoti soirée bopesaka mbote ya soirée po oyo eza koyela biso toyebi yango te na liboso makambo ekozala Nzambe mpe alobi akoningisa mokili kolo Yesu tango azalaka bomoi alobaka yango tata Simon Kimbangu alobaka yango ndenge mokili ekoningana yango bapapa bapesaki biso prière libondeli le 6 avril bitumba ekozala maladi ekozala kufa ekozala nzala mpe ekozala nyonso balobaki yango avant biso toza bapaya te biso bana tata Simon Kimbangu donc oyo tozokoyoka tozomona na miso ezali kokokana oyo nyonso bango balobaki soki tobondeli te mabe kaka na 88 alobi soki tomeki kolekisa tokomi na 100 ans bongo tokotala oyo ekozala yango sikoyo alobi lisusu 3, 5, 15 2023
makambo nyonso tozomona elobamaki avant. Tozala biozala mwana mayele. Tata alobi yo naza kotinda yo bie bino mibale naza kotinda bino. Mosusu alobi na kokende te, mosusu alobi na kokende, kasi oyo alobaki akokende akendaki na ye te. Oyo alobaki na kokende te ye mutu akendaki. Sikoyo na motema yo okokanisa ndenge nini? Kati na bana mibale nani alongaki? Donc mutu alongaki oyo alobaki akokende te quand même akei. Oyo alobaki na kokende akendaki na ye te. Sikoyo makambo mingi tozomona ke na lingombo ya tata Simon Kimbangu tozali kotindama. Oyo bazali kotosa bazali, oyo bazali kotosa te pe bazali. Kasi balobi bien tango oyo tozali tango ya bana Nzambe. Po Nzambe alingi akata likambo na ye. Batela kaka elembo oyo oza nango. Tozala bana botosi. Likambo elingi okatama. Yango na fete ya bamama. Batata batikali koloba na biso totonga Yerusalemi. Bamama kaka te na biso batata, biso ba jeune, biso banso. Tozala bana botosi. Totonga Yerusalemi. Yerusalemi ya sika. Mokili ya sika, mboka ya sika. Banani oyo balingi babika na bango. Bayekoli ya kolo Yesu. Moko oyo akangamake na il Jean. Kolo Yesu apesi makambo mingi pana ye. Alakisi ye mokili ya sika, mboka ya sika, Yerusalemi ya sika. Lelo Yerusalemi ya sika yango oyo. Mutu na mutu luka moyen po oyo ezolobama totosa yango. Soki balobaki tobandela na zero tina ezali. Tina nini? De 21 jusqu'à 100 ans ekoki. Soki olonga kite mbalo oyo tobande a zero omipesa. Po makambo mingi ba papa balobaki be papa Kimbangu totikali kosalela yango te. Tosali lokola to négligé. Tosali lokola to bosani. Tango ya récupération yango oyo. Po mokili mobimba bakoya. Yerusalemi etikali kaka moko. Totikali na chance pe moko. Po ya kala kola babebisaka bana Israel na babimaka na Egypte. Tango baye bazongeli makambo na bango. Bakendaki kosala etumbu na Babylone. Kokangama ya mibale. Oyo basalaki 70 ans. Mais biso tokosala susu boloko wana te. Koko Kinzembo na bomba avandaki 70 ans. Ya boloko na biso esilaki. Sika foto welela. Oyo tobandi eza ya malamu. Ebo tamboma kitoko wana nde kolongisa biso.
toyebi bafeti nyonso toyaka na nkambo ezalaki bongo te me lelo soki tokomi bongo po papa alobaka bien tozalaki na retard ya 10 ans mpona botongi ya Yelusalemi toyebi te soki tokomi na katikati bien nanu te toza nanu mpona 10 ans tobengana ngo po bato bafungomi miso bato bayoki sikoyo mokili mobimba. Alors oyo bato bakoyela biso bakozala ebele fo bavila ezala bandako ya ndenge na ndenge ya koyambela bapaya mpe bapapa balobi tolo na tobokola lelo oyo tokotala bamama soki bakoloba nini. Mikolo eleki nayebaki ke bato na bango si esombami toyoki ke bazotya peinture couleur ya batata nanu toyoki te soki eza na nzela soki ezali kuna bamama lelo baye bakokonfirme biso toyeba niveau nini tokomi nango. Place ya papa alobaki tolo na tobokola mpo eyebani ke nzala ekozala mokili mobimba pasi ekozala na mokili mobimba. Bongo ntango nini tokowelela misala Afrique bana Afrique batie biso motema soki tobongisi te mpasi wana ekosila te. Yango wana bamama batata Nzambe soki alobi likambo towelela kosala yango po ete ntango wana ekoya esengo ekozala. Oh papa aza maladi nazalaka maladi te nazotala bino toyokani tolingi ka tosimba misala nazalaka maladi te. Mutu oyo abelaka te mukolo ya kobela akei libela akufi me oyo abelaka umbelaka kosu wana ekosila nango. Tosala misala likambo totelemeli nde yango wana mpona nini tolo na tobokola. Pozomona ke muke na Brazzaville lobi nalobaki likambo wana papa asalaki misala na Brazzaville me ekufa eba mukolone ya suka ake kotala ndenge misala ebebelaka asimbaka motu bino na Brazza na misala na bino likambo ezali te me awa kunzula ekufi na kolimbisa bino te. Alors président mpe ayokaki makambo wana nga motema ezali kaka nakende Brazza nakomi kuna nayebisi mokonzi yeli likambo ya boye na boye yalobi wi nayebi makambo wana sikoyo olobi nini toye po tolamusa mosala wana tolamusi mosala wana biloko oyo esalaka 3 mois na mabele yango nde tolonaki soja nguba basangu na loso. Mpona nini biloko wana bateau de pêche lokola eza koya deja toza na basoso toza na bantaba toza na bameme toza na bangombe biloko tobana kosala yango tobana kolesa basoso na biloko mosusu po biloko wana soki boza nango te ndenge ezangelaka biso tosomba yango kosomba me biso moko tokoki kosala yango rie tosomba lisusu pamba te yango kaka tolonaka tosangisi na bambisi wana bambisi mosusu ya kolia bambisi mosusu ya koteka
mama pe oyo alingi koteka azwa mbongo tuyibi mbongo wana pe ma commerce akosala ekokotaka kaka na ntinsani bongo bie bongo te likambo nyonso entre ezalaka kaka kobimisa pasi mingi biloko mingi eza na biso awa na Afrique tokoki kosala yango re tosombaka ntango nyonso eutaka epai mosusu biso moko tomisaleli yango wana bamama tozala makasi batata tozala makasi oyo tozotinda eza bolamu na biso tosilisi boye na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen.